Goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata vraiment bo sabone. Sambara goli mazapata bila kolikobo. Sambara goli mazapata MGTV. Sambara goli mazapata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga, vrai no ko vrai tonta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, on est là pour le compte de notre émission Parlons Bible. Parlons Bible d'aujourd'hui est présenté par moi, votre humble servante Sylvie Bahati. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de l'apôtre Alexis Chibamba Kanikime. Avant de mettre ma solo, vraiment, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Maya Papa Misha. Na bosan pete ko pesa ba mbote na cordon Dani Chimanga babi mokonzi ya mwana moke parce que na azap ya mi ko na benge 1000 solutions oye côté nyonso aza côté infographie azali côté ko filma azali côté présentation ba émission azali et na bosani pete Olivier Lowango aza sima caméra ti bo mona ba bilili kitoko boye c'est grâce à Olivier Lowango papa na Jérémy na profiter pe sunebsa na présenté ba bonne guérison na Olivier Lowango bonne guérison na ebi ki oza convalescent donc nzamba osala kande mama mi wanja lobaka Dieu au contrôle donc Dieu aza toujours au contrôle. Bonjour apôtre Alexis Chibamba. Oui, bonjour maman Sylvie. Bonne santé. Non, santé za malam, Dieu fait grâce quand ndengo zomona, nzamba zo sunga santé za malam. Ils regardent toujours malam. Voilà un apôtre Azana plateau donc les lots vraiment na apôtre Tobeta ma solo il y a ba réalité oh c'est pas ça dans monde spirituel parce que na mokili tozana deux sortes ya monde tozana monde spirituel tozana monde physique mais na habité ce ba monde musu pezala ka ponga na bika des monde physique na spirituel apôtre toi na combien de monde na ça. Bon, quand on a lobby, tous on a deux mondes kaka, tous on a monde spirituel, na monde physique. Mais monde physique par rapport à monde spirituel ils ont une influence maka si pe monde spirituel d'influence à monde physique. Makamno te va dans monde physique, ils allient résultat à eux ils ont spirituel ndeto vivaka. Pour monde spirituel, ils ont la force, ils ont la puissance, ils ont makamno surtout ils allient kuna. C'est comme ça. Pourquoi monde spirituel est en force makasi ko le monde physique aussi longtemps tu ebi ke mutu asala mokilio ezaka mutu moko le Dieu tout puissant le Dieu créateur donc azaka yemoko siko pourquoi monde spirituel ezo dominer monde physique. Oui, parce que ndenge Bible baka Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Bango balé baza ba esprit et ces esprits ba travailler dans l'ombre. Tout le monde a bitumba ya moli moboena musunité na mission boete mais et c'est là maka spirituellement et biso batozo vende ba effet. Nous autres oyo to bezana puissance moko tezana eloko moté. Ezo subir ndeka makambo oyo ezo utana le spirituel parce que tout se fait spirituellement. Au moment na diable boeta zo le ka physiquement mais comme aza esprit, il vit dans le monde spirituel et dans le monde spirituel ndé azo opérer. Et la même chose aussi avec Dieu. Dieu au moment ne boeta zo le kazo tambola. Batu basenga kama mona nzambe na Bible tanga bandiko kita avant kuta koma bakake bandio beta. Bakini basi moje bisa zonga. Donc c'est comme ça aussi avec le monde physique, ils ont dominé dans le monde spirituel parce que tout vient de là. Nyon sotozwa kato viva ke utaka dans le monde spirituel. Oui que parce que monde spirituel a fait déjà biso pandi likolo fort hein. Donc nzambe mtaza likola nyonso yem ta créa nyonso na ago bo monde spirituel wana te. Non.
chaque chose a son temps et nzambe asala makamno so pona gloire na ye. Ce qui a dit peut-être le monde de monsieur spirituel, de force monsieur évoluer spirituellement, c'est parce que Adana pour sa gloire ne monde sabatuba ye baye parce que sans force monsieur soit dans le monde spirituel, to bengi ya diable, bat monsieur baye banzan peut-être que notre Dieu est puissant. Alors Azana tana oya bombi, oya bongisi pour na ko détruire ba force du mal wana nyonso. Au monde spirituel, moi personnellement dans le monde physique boye, nabi que to viva normal nabi yo apôtre Emmanuel Kaniki ozana bana ba Marcel Bazali ba Christiana ba Moses ma Karine Pepe Menyaza frère no pe papi azana France pe bande comme soupe ba Caleb pe bango pe bazana poto mais ce qu'on a monde spirituel et les kana ndenge nini papa mais kana ko expliquer bon dans le monde spirituel ndenge olobi bato vivaka na monde physiquement boy physique boy monde spirituel pe ezana ba vie ezala kuna. Alors ba vie ana eza dirigé na deux forces. Diable a dirigé de l'autre côté, nzamba a dirigé de l'autre côté. Mais oya nzamba dirige kapo et qui ne pour la gloire naïe. Mais ya diable a dirige kapo et qui na destruction. Balobi les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs c'est le diable. Pour vendre quand même oui bitango ayaka na moika kaboete, ayaka na butu tang batu balali. Jésus a pris exemple mon balobi que mutu moko alona ki bilanga na ye malamu. Mais au moment ya récolte baki kuta banzu beboti boti na kati. Abatuni mais nani asali be Jésus alobi eza monguna nda ayaki na butu tang batu balala ki a semé livrer des colliers bani sabanzu bani go bebisa la bonne semence. De c'est comme ça de diable a opéré dans le monde spirituel et opéraka. Si on a monde spirituel les appels à bateau bazo vivre vie normale de biso boitozo vivre. Si dans le monde spirituel les gens bateau ba vivaka pe kuna, c'est-à-dire bateau to benga bateau ba double vie. À l'époque il y a Congo, il y a Zaïre, to sala délivrance yande komoko, voya président wazalaka en place wana. Président Mobutu voilà. Ezolo banakata mutu wana. C'est par nous avons compris que les gens battu dans le monde physiquement, mais basé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui ne pas diable. Cause ba force, ba puissance, ba ngouya, ba makasi moko boye po ba opérer, to ba briller dans le monde spirituel, dans le monde physique. Donc tout le monde a mutumu azo briller, mais après un moment ka be carrière ici ma camion sur ici. Après bâtiment demi kazala ki mutu ya baki, zala ki mutu ya boda ki na mutu. Donc ils en a ba va dans monde oyo, ba il va peine dans l'autre monde là, dans le monde spirituel. Si pour papa pour chrétien aye ba ki azo vivre double vie, akoye bango comment? Parce que obi ils en ba musupe ba vivre double vie. Barubina ba oyo ba yambie lokola Seigneur est sauveur. Après c'est mon pouvoir comme bana dans Nzambe. Tant que vous avez un mokilo yambi Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus son bi boza na mokilio yo, mais boza ya mokilité. De toza ya Nzambe, toza ya quelque part. Mais deuxième exemple, eza bateau baza na mokilio mais oh ba sala pacte na diable. Ba pactisan na Satan, ba travailler ba evaka pour na diable. Ces gens là ba cause la ba vivre dans monde oh, ba vivre dans le monde physique, dans le monde spirituel, le monde physique ba ngande ko épouser, cause pas diable pour ba apparaître dans le monde physique, ba banda coopérer, banda ko sala misala ya mabe. C'est comme ça. Pour nyonso to viva po na début ya nani ya maso na biso na ki okoloba ke o nyonso to sala e bandana nous spirituellement après et ko apparaître physiquement. Mais quand on ko expliquer bana nzambe o bazolanda biso na moment oyo e bandana ndenge nini polikambu et apparaître physiquement, spirituellement et bandana nous comment? Oui. Na répondre en fonction ya ba exemple, il y a ma expérience, tout le temps, il y a ma délivrance. Tout ça, la délivrance, il y a des commandes à la liboma. Tant que tu bandes au sambe naïe, liboma et bandagi, c'est que tu bandes au sambe la prenne de temps combiner les bandes au bakati naïe. Problème est là qui de quoi na c'est là quand musicien mon kondenga yembaka na succès le quoi d'ailleurs pour imiter musicien wana pour comme appelle le cola ben après c'est concert ben bien sûr ngoko zozo o comme na moto o comme na succès le cola to que ne pas mutu moko boy asa elo bilo moko boy tanga ke kuna ne pas nganga wana ba travailler ba bandi ko senge ba sacrifice ba laisser que mutu wana yo solula a exemple mutu na biso tala sala ba sacrifice pour comme be yo pe sala alors tant ba ko senge sacrifice mutu ba ngana ko senge sacrifice aza mutu asambela kazana nzambe a sali nengo so pozo azoko katende sali retour sur akoma ki liboma alors tant que bani ko sa délivrance nde ba biloko no so toana ibimi na kati ya ndeko wana musique ya mopili ko yemba mo eza mabe bon
musique ko yemba ngo fait ba quel genre de musique il faut na yemba net de quoi yemba chamolende yokozua chamolende namoni mabeza wana te mais o musune tazo yemba moi sinanga kaza kitoko lokola sirène moi sinanga za sirène ya mai oh pardon na lingi sirène ozolanda mais zema tango ozo yemba ezal manze miso la pacte ozo kendo sala mutu wana yembi nzembo wana kendaki azwa kikisa sali pacte na esprit wana siko esprit ana en échange ekozwa nini ekozwa bato bazolanda e bazo banze bazo bina wana muso azwa succès na ekaka bibo nena succès na ngabo peut-être basa bandolanda ngaba ba okata bango ba mabota attends miso bolanda e boye banzembo na wana eza pacte banze miso la pacte ya yembi en l'honneur ya mutu moko ya démon yo tango yembi en l'honneur à démon wana ba démon ba ke ba démon ba so pe ba kombo bazana ba démon bazana ba à l'honneur à ba démon na bib nyonso te me mingi bayemba ka misu bayemba ka akozo kombo a démon moko boye ayembi ye yo siko tango kinza mango kitoko zolandango ozo yembela pe démon wana o tango ozo pesa diable gloire ils ont déjà une porte au fond le pacte moko selena satan abando contrôler fina yo kasi ba mari de nuit monsieur utaka to délivrant de komoko betozo prier de moi bando makati onga Maradona kota apona ayo mutolobi Maradona na muta akoti kati naye to bando benga na ser mwana mwasa kina Maradona kilo femme de nuit na to bando Maradona ben bano yo to bota naye na koboko la bango de Maradona ser wana soko talebo na moya zalaka bizarre salita bota te mabele ko ya déjà lokola mwasa bota nzoto ebeba nzoka zalaki misala mari de nuit akota parti anini a partir ya pacte ya nzembo wana tamba niko délivrer Maradona sani ayeko balole na mati Maradona ayeko bima ndekwa na zo délivrance siko papa to kota to zonga na mwa muke na mambo etali bandoto lelo na komo mona bande ko mususu so alali aloto kanga ndoto na ngai rataka te so na loti ndoto ya malamu ekokisama te ya mabeka kande so na loti yango erataka te il faut ekokisama elo ni sala bongo bon Bible sur le Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre par des songes par des visions tant lali bon normalement ndoto ya mabe ezalaka te biso kana lota ki bazolandanga ba filinga na kingo ndoto ya mabete ona lota ina salax te bala nzamba la kisho penza ke makambe ko elo yango na skopo bonde la poesila so bana loti ndoto ya mabe ezalaka te biso to jongo na ndenga mabe parce que ndoto non so eza message lota ki mbali moko azo zonga na butu mari de lota ki femme de nuit Dieu te montre vraiment que spirituellement état d'âme na yo eza bien te ozana mwasi ya butu ozana mbali ya butu vino ko zala malamu te na moyi alors tango moni loko bongo eza nzamba fungolo asali ngolu posani oluka nzambo luka délivrance avec eloko anesa nini esila na binde komoko azolinga mwana mosi moko abi mon cher le na loti na baki na récupérer petit na butu fort ngana miso récupérer des démons ils ont été démons là tinde longi na yo récupérer des démons luka délivrance alors ako musuko lo babi abi moi sa femme de nuit bien abi dépassé là. Moi c'est la femme de nuit bien. Mais vino nous sur les gens na butu. Ça dépense monté. Abi on fout à l'extension. Mais quand c'est vino nous sur na butu na moi kozana vie malamu te kozana ka na 40 ans 50 ans chez les parents pour kozana moi sino butu ozana vie à butu ozobota bana na butu sama camions et mutu non sur la kana vie azana vie à basi à butu. Na moi bazana vie malamu te. Vie na butu ezakaka na moi ezaka instabilité na basi alinga watiki po ba les apasi po nani parce que azana mariage moko elije na moi à butu moi azana vie malamu na moi ezate. Tant que spirituellement ozana ba maria ozana ba femme de nuit ozana ba mari de nuit na moi ibeza pasi po ba la pose na vie malamu sikoyo bande se kontante kaka ozwa ka basi ya butolo bana kuna ko to kopesa la arte ko pesa doto ko pesa te ozo se kontante na ngozo se pela mais vie ya moi ibeto ana posa vie ya mutu ezala ya moi to ya butu. Mais si on de quoi qui délivrance c'est pas abino ba pasteur à Kozana délivrer. Oui, c'est facile. D'ailleurs, c'est facile les appels Bible béni. J'ai senti l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer les captifs. Après si monsieur pas comme poto kango la baton le lenge wana. D'ailleurs, musala Jésus qui dit ngona ko délivrer bato bazana babari de na ba femme de nuit wana. Mais est-ce que ça bande comme ça basi ba comment banga ko approcher bino na sora za ba kaya bon azo banga pourquoi et pas non pasteur bi pasteur talanga boye yo pasteur comme suko luka obimana ser wana ote po ba mari de nyona basila il faut na coucher na yo to pende kwa ina problème au bota ote po o nakata lien ya nini ya stérilité il faut to coucher na yo ozomona te quelque part bino monde bozo bebisa crédibilité na bino te tozo bebisa crédibilité na biso te
exemple personne n'est pas faux pasteur baza appelé panzambete Jésus-Christ a dit beaucoup par des choses baza qui pide un impudique. Des temps où na likambone pas na yo pasteur que nazolo taba mari de nuit yo communauté pose délivrance pour na coucher bisika na bible bat bat délivrance pour na coucher na basali nzambe wana ezaka ke oye na problème oli okima e pa nzambe eza lokola okimi mbula na ebale de ça dit que baza ba gens satan baza ba gens nzambe te bato satan tia pa ba détruire sous ba vie abatu baza ba serviteur te ba vrai serviteur bazali o que ce ko ina kana yo ayoki akotino pe na prière aussi pe délivrance makambo esili oyebi ba ela biso ka mama moko mama na zakita na bibo moko na sali pekao asambeli bakena ba église msuna kitambo na minene bino boyebi wana akena ba hôpital ba sali ndenge so bibo e makaka to fina ta ba ene na prière na bengi ba frère to sambela bango to bandi prière de mois a se manifester katina yo nani atani kombo kona nani o mobali nayi to bengani demo so bimate to kati prière zamba singa fona sona mama wana azana problème de repentance on sina tuli mama tant to sambela pona yo demo azolo bakati na yo kona bino kona za mobali nanga azabe o akufa to kona na cimetière na Kimbanteke nde espena tune bon vanda kine na liende o abala kanga te to vanda ka banga zo botsanga bana o kona zalaka ndoki aji mama na bandi ko botseka ka bana bongo o koma zalaki ndoki spirituellement ba komi lié ba komi eloko moko demande pas comment qui sorcier sans le savoir mais dans le mobile a kufilia na etikali kona sikwa sanini le kona mama semble a tient malade wana po sana parti na yango sanini a récupérer mena séjour de mort ne bisaka bosenga bolimbi sipona lien bovanda kina kona ezaki lia marita impedicé tanga senga bolimbi nzamba limbi sepona nde bavanda ki bongo si na bengi ba frère to salika prière be akoy demo abimba la moko to jouer donc to prier to wen repesi apa kona sali peka tanga ke 2 jours 3 jours et li moitié de lo mama yoka bien. Pasteur, est-ce que Pasteur Nyonso a bengami ko délivrer bakanga? Oui, mutu nyonso azana molimo na nzambe, azana pouvoir ya ko délivrer. Mais le ko sala kandeza ignorance. Même yo, si tu as l'esprit du Seigneur, oyamba qui comme Seigneur et Sauveur, si on t'amène un cas à babi c'est lui qui est en nous et plus grand que celui qui est dans ce monde. On a pouvoir retirer le bâton babi, vous imposez la main, on m'a les malins seront guéris. Ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. À quelle catégorie à bâtiment ko boye? Alors ceux qui croiront à mon nom, motonyoso, oya kondimelanga akobengala chasseront les démons. Donc chrétiens nyonso monyo so na pouvoir. Ignorance ndé ça la kabiso de ça la pe bandimike. Azana problème ata moi na boye prier abando ke ba keluka passer bando ki makima be non. Tu as aussi les pouvoirs, ils ont ignorance, bada mal enseigné, bada mal prêché. Mais le loba pasteur mususu soro ele kamo boye amonke ele ki makasi o ko sabino peke note o ezaka na ngate ele ki makasi na profiter pena pesa exemple le quoi ndeko na biso un frère biologique a fait rigola o utikotika biso gigola ba kenda ki pa pasteur mukuna alobeki non mutazo sala o boye eza frère na yo abi muta frère na yo biso nyonso to yebi musicien muyene mta osala yo parce que akota penza na niveau likolo azaso na monde mon bosse wapi na bosani terme o ya utilisaki papa en tant que pasteur. Pourquoi bino ba pasteur bozo pesa toujours ba prophétie opesi prophétie et alokwa na ye pa na yo za munganga oye na ye na peso ba plainte tanga o diagnostiquer nga okuti maladie mais olopesa nga kisi opesité siko maladie na pe e comme pa bino ba sala nzambe opesa prophétie tant opesi prophétie ole o sunga mutu wana accompagner na ba prière tant obi ke frère na yo mutu azo sala o boy mais to me mango na ba prière bino bosu ki sango toujours na nzela c'est quoi bon na we biso be mama Sylvie vraie prophétie ou te panzambe ezaka toujours na solution nango mais prophétie ou te panzambe tende su ki saka batu na nzela ye passer wana lo bitanga bi apesi prophétie ke ndeko na yo ndazo sala yo boye bien ye nzamba révéler ye kaka ke ndeko ne mutazo sala boye mais nzamba na révéler te ke po esi la sala boye te wana nzambe te ya moni batu musu bakomi koluka gloire soko lingo zo gloire zo place nzambe ko confondre yoka na bible za na prophète nani Esaïe roi Ezekiel salinga kufa abimi abeli maladie moko babi il sert tout dans le lokola cancer nzamba bisi kende bisa zo kufa pesa toli asuka tango aya yebisi eke nzamba no bi ozo kufa Ezekiel sabana nzambe kanisa ngata na likambo moko prophète dans la bimaki atate no pango nzambe se kende bisa ke na bikisie
nazobika et puis pona maladie na ye bozwa fruit moko bokamola likolo ya eloko na kobika nzambe apelbika azobika nzambe apesi prophétie apesi pe na solution. Moi je ne crois pas que mutakoki koya ke pa nzamba solo basambe abike frère na yo soki frère na ina musicien mutazo sala yo boy soki ye musicien ne connaît faire. Moi je ne crois pas que faire attaque na 12e to 15e ata 20e niveau bakisi akoleka jamais nzambe akoleka jamais Jésus. Alors tant na pas nos pasteurs lobi ke non ndeko na mutazo sala boy boy mais ndeko yo moni mais mon appel nzamba na asuki shoka na komona il faut peut se solution ya bon le ko moni sala boy po abika abima bisika soki faire memie soki na 15e soki na 20e niveau mais quoi yo nzamba la kisa kaka appelle ce solution te. Moi je crois que les nzambe te ezaki ba posa na yo moko ba désir no pesi ba prophétie na yo moko ya la chair et le sang pona ko sepeli sa famille to ko sepeli sa ba mona ke yo pesi prophétie yo soki moko no sali boy mais moi je crois que soki prophétie wana ya moko ne utaki pa nzambe ya solo alinga ki aluka pe solution nango alinga luka pe solution mutabiki alinga akufa te po nzamba alobaka te simatika muta akufa jamais. Oui, pasteur Mukuna, après prophétie, à l'andela qui gigola na ba prière, ba séance à prière, à délivrer qui est gigola pour tout le monde, ba image à quoi qui pasteur assura qui est assuré voir même moi ça gigola que ndezabo et si livre ba okoka osute faire au monde osusute gigola okokufa lisute après quelques jours to ko mona gigola akufi. Bon, est-ce que Azaki n'a pas prêt vraiment que malgré que Azaki prophétie faire attends prêt pendant que faire mutazo sala bilo quoi non mais tant ce capable de quoi faire ayeba dans ça dans musicien tant sur le bon moi je ne sais pas mais ce que le bec est sili bakokoke le soutien mais pourquoi akufi bon nzambe so bana likamba bana kenda ngoloti na suka soki ya siraki ke oui a esili bakoko le soutien assurer famille ndeko na kokoko le soutien mais ce ko akufi pona nini. C'est que Nzamba na lobaki aza impuissant faire avec Nzamba na makasi alors. Et après la pasteur na Kolanda pasteur Mukuna kolobaki gigola soka kufi ezapo a se retiraki na Nzambe ba kimisa ke banda suko église te wana wi na konzima. Et après alobi susu na epsaki abimalanda kuana ya Jamaïque aya pembeni azala na nani na aluka ndaku pembeni église parce que ndaku wana o ya Jamaïque bisko ande ko futela mukolu pango aza misala mabe babande ko menacer abi gigola kufi ponde aseloigna kina église il fallait azwa ndaku pembeni wana ngana habite Lazare akufela kaka na ndaku na bango bakundie pa bandio pola mais tango pe Jésus aye abonde Lazare asekwi aibisaki te koki mata azongisaki ka na famille na ebisika akufelaki wana. Bon, je ne sais pas soki alobaki directive azwaki epa nzambe ya keno gi alungwa na ndako wana même o papa lupangu ne place after aza moto abakisi aleki nzambe na makasi te po tolobaki lokola asambelaki azongisu bisika na ndako akufi to tolobaki lokola azongaki na lorsque nzambe asa délivrer a délivrer protection ezali. Je ne crois pas que nzambe a délivrer simatika sous diable a récupérer situation siko na minute on a zui gloire diable ton nzambe Bagin soko ko se défendre wane komika ba raison tam su mutazo luka na ekaka ke on nzambe tolobaki boya ke ndekuna ta ke ndebwete. Moi je ne crois pas na makambo wana. Par rapport au continent na mambuya ndeko na biso gigola par rapport ya ba témoignage ndeko ba ku fasa ki moi ba audio moi ba émission kili gigola lobi ke non ba nani ba musicien do mola bango bo ba na kise makasi to ko ba wera so ka yinio akozo pe ngomba mobimba akundi na sama bele ba kundi ata pendant 3 jours ba saka ba prière pona ba lo ba ka kombo na yo tant ba après 3 jours tant ekoka ba zu ba longo mabele ba misungoma ba kuta ngombe wana akufi mutu pe o baba ne ko selo ba prière wana pe okufi. Pourquoi nyonso wana? Oui bon bambisé ba korba ke bambisé bazana bakisi ba o ba sala pe na bakisi bazali pe bazape na ba signe to mona banke wa za mutabakisi basala ka ba signe ya ba maison bakotaka pona ola sakena za muti ya maison bo akosala lo pe boye akosala lo boye ba bilo ko no se eza mutamuli monde faut comprendre que signe wana ça les pentacle signe wana ça les qui ces tel boye fait dans bazape na bakisi pour bazo gloire bakena pas Satan ko signer contrat pour na gloire na succès misu basinaka gloire succès na mbongo. C'est ça nos musiciens.
Et c'est ça la musique à travers le monde. Wanga ba mission chrétien et puis ba pasteur bango bazana marambwana te. Si ils ont des faux pasteurs aussi bazana bakisi. Tout le monde a bango à travers ba miracle oh ça mais la basalaka des miracles oh ils ont d'une façon bizarre, ils ont d'une façon fétiche. Ils ont les soumuté. Nous faisons les miracles, nous prions pour les gens bazoma na lobiko. Mais quel genre de miracle? Miracle n'est peut-être libende bimi on a lokolo. Mais Jésus a l'obéi que ça n'indengini na batu ya ba mpevalongo ba yemba ba misabatu na mona mutu mususu ba yene prophète soki ya mpevalongo soki ya abeti mutu bo esinge bimi abeti mutu bo biloko bimi siko yo pe passer robeti mutu be libende bimi ligoro do bimi yango es esprit vanda ki kati na ndengeni. Mais Jésus a prié bateau ba ko tikala o anzimelo kwa mukonto to ça ba miracle ko le quand même oyas. Parole de Dieu za ko éclairer biso bayana mwana moko azoko ya maladie andeke pas Jésus ba disciple ba sambeli ba kokite Jésus tanga ya tali kaka ba bengani sort moli mwana bimi est-ce que bomona ki mabende bomona ki ba magoro de bimi pas mutuana mutu Jésus devant la Bible nyoke bimi kasi na miselekete ce que ça esprit ba ko sambeli ko bimi esprit ko limé ko kende ba bi l'esprit na ni corps ni os ni chair siko ya yo esprit bimi sina forme ya libende limusele c'était bimi na nzoto wa mwasi evanda ki kula ndenge nini tu vois. Est-ce que ba faux pasteur peut bazali? Oui, bazali est belé. Ya na Congo, ya faux kutu bazali belé que ya vrai batikali muke. Ya fondé bazali belé. Oye babango comment? Mais na bien na misala na bango. Bazali kipi batia kaka balobela ka makambo mbongo ka bango ka mate ya muke venez semer. Na yo lobela no mbongo. Na lobela mbongo te. Yo to beti ba chemise ba versas. Mama, na lobela. Eza li pamboni encore. Na lobela mbongo te ne to lobela ka makambo ya mbongo. Mais façon bango balobela ka ya mbongo ya ba pesa po bango ba mvwama. Wana ndeza mabe kipi baz kozwa basi ya batu ndenge to pesa exemple a ozana demo po de moi bimba ifonga na coucher na yo po de moi bimba. Pour de moi ma Pierre ton Jean discipline auto Paul bakushaki na mutu pour de moi abima wana ba faux pasteur soko ki biloko ndenge wana kotongo la batu ba maya mungwa o kotongo sombisa batu ona usalo prière sacerdoce yakana ba bougie te ko sa ona usalo prière moko sacerdoce to sala ngona 0 heure na ba bougie nabi prophète Emmanuel Lumbu yé pas ça la sacerdoce prophète Israël Condé pas ça la sacerdoce eza mabete atangi ba komona bango te na lobi ke sacerdoce eza bien eza biblique to pratique sacerdoce ngape na sala ka sacerdoce makasi kutu mais le lenge siko ba koma ko sala sacerdoce ils sont ba cette bougie à rouge somba baboy est na sacerdoce on a ba sengi ba bougie à rouge tala Jésus ça la sacerdoce pas dans qui souverain sacrificateur Bartimée azaki na problème azo mona te aza aveugle abi na mona Jésus le bese ko tsama ko ni mano Bartimée amoni mais na aveugle muso ba ene Jésus atala bito za makambo sacerdoce bonganga azui zelo ache soyi ache mutu na miso c'était supposé que oui c'était supposé que miso ba eza ya kokufa na che siko mabele pona mutu auta na mabele na keli miso na che soyi eza mai liloba kendo sokola matanga sokoli mutu na moni osomona mais bah c'est comme yo moi ça batu yaka to sel yaka na ba bougie na butu 0 ezala mutakala wana benga ngo sacerdoce yebisanga na pasteur tomoko masuka émission kala to eba bino ba pasteur bo banda ko critiquer beaucoup plus ba prêtre religieux o ba sango ba bilamba na bangwana ezaka bien te ba nini ba mungwana bangwana ezala bien te mais lelo to comme mona bino ba pasteur bokomi ko lata lokola ba sango bokomi même ko utiliser ba biloko ba on ba utiliser ba uilo ba Saint Michel c'est Saint Michel là bokomi ko utiliser ngo c'est quoi au juste papa bon makamingi eza ignorance et puis ko copier netso makamba bilamba ba sango ya batoge biloko mingi ye tango ba passer bandi ko voler bandi na ba Nigérian ba kutu archbishop nani Benson Daosa aye na église alati tango mususu toge yebe tanga zongi awazi toge asani alati mais bosa aki ko buka ngo azomo nango mabe o izana ngo toge izana ngaka abi moko ya cérémonie ezana problème te mais kala zaki ko buka ngo po bazanga ki ignorance même sango alataka lati yango te oza bishop te wana siko ndenga mabe yango te mte commission labine commission bishop te barabaka labine fait pas les moines yango te mte commission bishop ki bishop to ki laksi ki ancien ki bompaka oza pona makambo ya bonzambe eza pona bilamba te muso bilamba zaka ba attaque tona ka pona ne ambinze obena zomo na mabe za wana te
tant bien que babi ne marchait pas sur le conseil des méchants ceux qui ba comme koyemba ke na oka mi ba monsieur ça américain toi adorer diable tout ça là je condamne je refuse mais ce qui ambina baki ça ambina normal il y a pas un problème bon papa Wemba on salue sa mémoire que son âme repose en paix. Il a été aussi à continuer à payer pour la bagène Moussouba comme un peu propre. Nous sommes là comme propre pour la papa Wemba. Na comme on l'a bien pour la papa Wemba. Je ne vois pas d'inconvénient parce que monsieur parle bazar linga pe papa Wemba fort net nga père spirituel linga papa Wemba makas alors azaka propre ozomon azaka pe musicien na komate na cours c'est pas Wemba ozomon propre ngala linga taza la propre azala bepo amona ka papa Wemba pe azaki olata azalaki propre abinga pe na la propre oh propreté ça vient de Dieu ma bezate donc c'est un peu ça. Pasteur, numéro à contact et puis mot de la fin par rapport à l'émission. Bon, mot de la fin, Zara Kenzamba Pambola, peuple congolais, à Pambola, nous sommes de partout, na poto, à Pambola, Maman Gwanza, Mami Wanza, Nzamba Pambola, mi pour la chaîne qui toque au salé du peuple de Dieu, au salé ba congolais, au salé pour le monde entier. Chaîne Mongo qui toque aux édifié, puis non c'est la bande se beau s'abonner na chaîne yo, bolandango et puis bandeko bazana posa nanga na zakaka a bo bandomo nanga kaka nil par ailleurs. 082 52 10 497 numéro nanga WhatsApp yango na bandeli ou bien plus 243 82 52 10 497. Merci beaucoup, apôtre Emmanuel Chibamba Kaniki. C'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyonso Obolanda qui émission Oyo Parlons Bible. Merci na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Moté ma papa Misha. Merci na Olivier Loango, papa na Jérémy. Merci na Cordon de Cordon Dani Chimanga. Chimanga ouais tout papa la Darby. Garçoni, le 19 février. Ouais. Dani Chimanga. Donc pour aller l'autre qui awa ndeko na s'abonner ndeko pena aimer ba vidéo na bisote aimer bo partager yango na pesi merci na salon de coiffure ya mbiso lelo kombo nini salon de coiffure ezalanga na kapela awa salon kitoko salon Silas et ambaki biso ezala na kapela pembe na régie des eaux abakata asui kitoko rigen chipambaso et awa ba coiffure penza très bien merci beaucoup botika bien boza toujours branché na chaîne OMJ Télévision bonzambe toujours. Sambara goli mazapata bila koli kobo Sambara goli mazapata vraiment bo sabone Sambara goli mazapata bila koli kobo Sambara goli mazapata MJTV Sambara goli mazapata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non vrai tonta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous